na longwe pona sandeni bino oye ba biloko bokenda osala bon répéter papa chéri c'est lui qui n'avance pas recule dans les trous alors nga na avancer na ngai boye na longwe ndeni nga soko longo orchestre papa chéri na longwe te mais soki na ozwa producteur papa chéri a produit Zulema ngai nazana assurance on a nyonso nini na yebisi bino ke bozelako vous allez subir apanza souven sango papa chéri mabeye nyongwa bike na kaye akipete alpha capitao abesaye margengo ibebe tazi check c'est pas pareil balobi balongwe na bango balongwe pe na bango mais kokende te ko banda ocha bakal ngaso chinga kali comme escalier vrai faux surtout na bango ba longwa na ba bazali Zulema cas social. Donc, hier soir, il y a un cas, et Rata t'a demandé à JB pourquoi tu avais laissé Zulema. Aussi longtemps, tu as dit que collègues sont surtout propulsés le mouvement. Nous avons un peu complexité pour tout le monde avant de faire wingé. Tu perds moi aussi 10 000, et puis compte bancaire pour y biga 10 000 euros. Donc, c'est pas pareil. S'abonner massivement à RDC International avec Anastella la fraiseur. RDC International. Faut s'abonner. Bah s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, c'est qu'un autre vous allez. Chaîne à Kitoko Yango, faut s'abonner. RDC Ave Maria c'est Chouaou TV RDC International bonne information ça va musicien RDC International on continue à kata YouTube tout le monde est chaîne à YouTube RDC International les kangi Anna Esther Razer pour l'unité Nayo Mariam Batimou pour s'abonner Yawa, this is your channel. We try to submit with the rest of the international. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Toute autorité vient de dire c'est bien moi votre humble serviteur Yann Youm, le reste de l'éternel. Quand on est dans message pour le balabino, tu es sur le terrain pour vous informer, vous divertir, va parler par rapport à la question de Bino Bomitou Nakato, Mona, Kitoyoka, Kitosala, qui n'est pas sûr que la confirmation de message pour le balabino. Biso to lobaka o ezali to tatona raté que to mona qui ceci c'est là te surtout yé c'est que to yé na information moko bolela ki yaya to yaya lobaki yaya zonga yaya botina ba question na bino ta mona bobenga partout na monde na mona ba États-Unis na mona ba Anastella madame Frazier babenga ki ba Louison mbata na kata South Africa c'est un shop babenga ki ba Didier pia na tonton Stemai babenga ki batebele babenga ki tozongisa yaya ndeto yaki suko lukaye dans sa rana sengo mingi na zana na barate sengo ngo za nini donc yango na zoko te maman na plateau na nga sali yaya ouais salut Yann comme d'hab voilà quoi boni check c'est pas pareil jamais pareil donc bonne santé ouais santé à la Congolia plutôt au magasin nzamba zo batela pour y a pessimiste encore souffle de vie et de vivre sans oublier mon boss qui est Salvatore de la patrie depuis Parigo check mais yaya eloko lobaka mokonzi ya bis wana yeso na ozango na mokonzi ya bis encore les allons à concert moko boye parce que moi j'aime dire que la vérité parce que la vérité des armes nanga vraiment donc tant que concert au salamaïke vie à mes ba collègues nanga ba ex boyebi Gino Fuji Abraham ba kene mikilinga la tikalaka kuluko yeba le pourquoi dans le passé que des dans la société ya bon ba musu ba kenda ba musu pe ba zelaka voilà quoi mais faut yeba peut-être on so banda ko ko yemba te il faut demander à JB pourquoi tu avais laissé Zulema aussi longtemps tu as dit que les collègues sont surtout propulsés le mouvement. Nous avons un peu complexité pour tout le monde avant de wingé. Donc quand ils sont revenus de l'Europe, mon conseil à Kinkole en plein air, il y a Bralima à l'époque. Banama Ibaye, au lieu de années, tu as na tagné les nabiso. Na comprends tu comme il y a net genre ba eux. Maman est pas nangai, donc 4 saisons à la Viva, na fêté bon na Noël na Paris. Alors na mona mutuma na so langa ba tout abonga bino, na yo so bango na vocal. La vocal. Ba prise wana vocal mon konzabis encore banda vraiment. Donc bakende poto bazonga bango ba parisien ongulisa mango la mabili sali centenaire semble matama ye
balati formé à Japon mais le mangwanzu ba parquet na ba parking kasi côté bis encore piéton toujours champion atana yena wewa ya kaka champion tala degré na kina na bango donc bomba bango ka on a vision na lia balar ba komo ya bambanga na ba hero na bango ndam tiki bango batu bando ça va non ponga bina ka bongo okoya no na benzo parquet mais sona na wewa donc au mona ngo so yitembe otuni obema ndo akila le chef du village la kata Saint-Étienne na websa o makambo mon habit c'est dire na forçate ya yango moko pour te remarquer ngo to moni émission to sala que on dirait je mo appelle les belé babité ya façon ngana ya babisa bis encore et ça aussi ça va être répété bakobenga bakotuna po eza nango bongo po eza nango bongo on force pas la nature ya na habité tokende meto souffle no mwa mke opezo panza no mwa ntweke na baozela yo bande kozela yo basepela no na bapale sheria zwelinga imbandambanda yango roulage à chaque fois na yaka visite faut ba créer bambouteillage mais obema doakila na décider na kuma ambulance tona matana wewe na kuma ambulance tona mata sode mouton mpona bolingo nanga na bebe na ngai oyo azomeka bebe na koma kuluna ye mpona koki opesa okazaka sapato na cravate me bilengi ya buni ya jamais bakabola ye ata tobotama mapasa na obenga mura soki mura akoki te nabenga Serge Tambe to mpe nabenga Mira Ikete anga bakimanga na yanga bor bakangi baujana me babosana babebe orge bilenge vanda ke papa bébé nani amoneli ngai bébé na wow voilà check c'est pas vraiment ya morceau toto sala o to salo eza ebetama to ko betama to nene na ebisaki yo lisolo ya grossiste akoti marché ba détaillant ba plein eza en vrac donc na o ebetama na ko betama na o betami te nyonso no sala ba ko peka boye likolo ba est-ce que so père mo ko si 10 000 ebi compte na bancaire po yo yibika 10 000 ekoi donc atika na ko mais c'est pas pareil. Vraiment, c'est ça bongo. Mon vieux Jean-Luc Moukoko, on va faire une France ou en Zolanda. C'est bon café, on a bien attention, on a grand frère, on a palais, baba la monde moko donc vient dans la famille. Il y a Jean-Luc Moukoko, veut dire 4 fois grand prêtre vieux, yo vide, est-ce que yo a savon? Toi dit papa. Vieux yo zakaka, Jean-Luc Moukoko grand frère Yazulema, c'est lui qui boude Nakaboudé, voilà quoi. Mon vieux Roger le combattant, Roger ML, Roger ML du Salvatore sur le net. Donc, ML empreinte digitale. Vana Nangwende, check, c'est pas pareil. Cette fois-ci, nous vivons l'époque des Zulema. Vraiment, nous vivons l'époque des Zulema. Boni basangona un album, mais comme on a positionné. Album, c'est prévu pour le mois de décembre, sur le marché. Ya batu be homo lemba prévu le lembi na yo akei o atigali avandi biso awa ça va c'est bon je pense que le mois de décembre c'est le mois prochain parce que on est en novembre bon ce qu'on a encore ça ya ga moko c'était ça ga mune tom sous mon na bo c'est ça bato mon na yo mo to sudura lobolongwe na longwe pona sandeni bino we ba biloko pour que na sala bon répéter papa chéri c'est lui qui n'avance pas recule dans les trous alors on va avancer dans ngai boye na longwe ndeni nga soko longo orchestre papa chéri na longwe te mais soki na zo producteur papa chéri a produit Zulema ngai na zana assurance on a nyonso ni na ebisibino ke bozelako vous allez subir voilà quoi. Voilà. Vraiment, à benga na téléphone par rapport à Michel Tosala qui a bien tourné la ya et le nini vocal nini na sala ya liboso na BCBG na kata disque. Na zana on na lèvre on a tiki on a parlé na ibolinga ngo bisabonge pole mukoko maseba wani bomba papiki imbika se yodi na bimisi prince bebe yodi le maboya lelo yonde akomi moto akimishise mungu akoma na ye a José Mukeba apanza souven sango papa chéri mabeye nyongwa bike na kaye akipete alpha capitao apesa ye margengo ibebe tazi check c'est pas pareil.
Check, c'est pas pareil. On est appelé si bon, mon vieux. RVE, c'est Ricky Vidéo Solution. On a Cape Town, le mariage, ainsi de suite. Lucas RVS, nous avons profité. Bon, là, il s'est bino na poto au na Kinshasa. Au moi, immeuble à 4 étages, 5 étages, 3 étages. Monabongo, Yves Solution, Yves Ndakwanzambe, Fondation Ndakwanzambe, Azana pour na kayas na priya bien, Azana pour na béton na bezelo na priya bien. Donc contactez nga, on a son numéro na directement au CP la pour yekuna, c'est du bon. Ya mais émission toto ça no dernièrement on soit pena rappel tout le temps ba ndeko soya ba numéro le katé ya boy habité. Est-ce que vous pouvez savoir un numéro moro fixé au barreau de la Yobenza pour battre belé ba oluko na yo moro za prévaner au monde na ya oluko tina na moro za ina posa solana. Merci beaucoup. Je crois émission on a répété le même numéro. Ce qui peut-être pas perturbation na gondi mais si vous bien changer numéro je ne pense pas. Veut dire plus 243 90 73 950 et 31 à la fin. A fait Munzula depuis Danemark, les Danois. La bandelle est sous plus de 143, 90, 73, 950 et 31 à la fin. Voilà mon numéro. Check, c'est pas pareil. Voilà son numéro. C'est une tilo là. Oui, c'est pas la rabino tu vois il y a numéro na zo les gâteaux bona boye mo yo appelle ce numéro na ya tozo ko ba penda na entretien na biso mukola lelo to ngato yeba. Nakatia album bas de mat pas s'attendre na nini de la part des Zulema. Ouais, merci Yann. Nakatia bas de match va s'attendre déjà na une chanson intitulée Surprise. Na Mbeli Bongo choisi Matata. Réglonné papa chéri ba carré. Donc boyo kabina ki angala lelaki. Butu mo bimba lokola bebo ya za malade. Pasi ya moto to ya libumu. Kobela langala bolingo lokola bébé calcule komi ya pédiatre. Naïna komi lokola mokolo oyo azolela basi ya mino douleur esangani na émotion lokola moto akatana makolo ye na nzelo oyo ya train nga nayebaki te na bolingo na kokoma handicapé nandimaka te qu'un jour amour ekosimbisa nga babeki nakanaka te qu'un jour nakotombe victime d'amour ngai oyo choisi. Donc par exemple, on a musique extrait, elle est selon des ans. Est-ce que na bolingo nazali morto vivant? 2 minutes avion d'amour et décoller sali crash. Au carbonisé motema nanga imolimo tika la rescapé. Ya choisi et bibli et boukimitu ya masengi. En plus na bolingo balobe gale 1. Est-ce que ngana komi chiffre 2? Ya nenga na komi otelengana. On a komi otelengana papa Daïda. Na retira signature sans toutefois na tout na base. Na tout na base balobi retirer signature. Na ipe na retirer signature. Mais signature memelanga mpoka yango kake memelanga yombo signature pakolanga libakala bambongo ngana bapalanga na basi ya bato le bien malaki n'en profite à rien. Serge També kuna makambo komi minena wa check c'est pas pareil. Donc c'est pas pareil ko ka ba test bien bongo. Est-ce que vous bêtez la biso? Est-ce que vous travaillez à la toute question wana au échappa qui en mais le surtout une question là pour tout dans le suivant la question na tunio. En fait, ngai n'a pas un exemple moi il y a chauffeur ne bata musobakar na bagudo. Donc bon mon chauffeur simple na pas ni car na ya ki mambanga luka mécanicien. Or mi chauffeur mécanicien so wazi pas ni yemoko ko réparer car na ye. Ndemo biso pe ba chanteur compositeur. So na bina ba ene na biso lokwa neti boyoka ba vie na biso oyo ba Carlito. Ba voix mélancolique ya Congo Mobimba. So na bitanga na 10 chansons na yo kokatin parce que azaki moyembi monene mais mosali nzembo penate. Il faut qu'il n'ait pas vu le tumba, parce qu'il y a un bayoki. Or que bisos ko yo moko le tumba, yo moko moyembe, vous comprenez? Donc nazo pèse le ngina ko sala pe na ko yemba. Voilà on est na ratakati. Mais tant on aura Bill Clinton. Oui binoni. Ma Clinton c'est ngoko le bende. Mes collègues na ngata on a maison mère au faire la chef d'orchestre, Bill Clinton animateur principal après na le Scram, voilà. Il y a rien à dire là ba souvenir. Est-ce que Bill Bogenda banzela mona la ABC que Bill Clinton c'est mon ex-collègue.
Aujourd'hui, il est patron avec son groupe. Vous travaillez ensemble. Moto Bovana une année na Sifo. Bovana une année. Mais oui, quand on m'a surtout ma campagne surtout banande na maison mère pour la hôtel na poto na babraza, intégrer maison. C'est aussi confirmation à Claudine Lonzo il y a Bill Clinton. Bon. Équation. Yo kenda Claudine Lonzo ka yo bosani ngai. Yo bosani pacte du 20 to signanga na yo. Liboso ya cardinal e chauna Notre Dame ya lingwala. Check. Comprendre kaka. Ezaka yo te. Yo lazo comprendre te. Olobi bien Nzembo ya Bill Clinton. Ye mbango mais to dis ezaka yo te. Na biso Nzembo na ye. Olobi nanga yemba. Na meki bonne compréhension nga to lobi ya mabiala na koyemba ba collègue na ngati po oyi Serge mabiala oyi penze mo tu moko soufflant nga lobi nti mo les ya ya mo na tunyo question. Ne cherchez pas à réveiller les chiens qui dorment. C'est que ça solo oh là kobeta bana fanya te tuna l'essentiel o makambo eza na ça va bien ba question ça va réponse ya ngai o senga na yemba ya Bill Clinton na yemindamo mais pourquoi so luka donc mais to tuni question te toi ba journaliste to ça qui recherche muto ye bisibiso to tuna ils Nzembo na ngati Nzembo na ye ne na interpréter travailler on a ye pour travailler pour travailler ya ba collègue ya mabete bon éthique sur la suspense mais bato ba landa so ba sai na tu vas comprendre moi muké question là to tuna ka passer to zo ka moi ba eko yango to tuna ki yana na sepel na yo trop mais ba makambo susu za nango ma ba bongo ti po ndingo lobi bien Nzembo ya Bill Clinton ngani peut-être il y a interpréter ko souligner ngo trop te Nzembo na ye ngani na interpréter muké yango comprendre que tout ça balabala moko ba numéro le pangonde et qui c'est ni voilà le président Bill Clinton comme on a sur ma bête ko tenir so regarder c'est ngo ko di bende ba mbote belé kutu na ko kende rep na ye je crois bien na ngiringiri on comprend ngo déjà na yebi na ngiringiri donc c'est un frère les ara question ba pesa biso pour na yebi ba poto la rabager ma bebo zora parti au botine Bill Clinton bote la les maloba les ara question de tunika donc na yebi te tant on le bi que ba pesa titre moko. Et ça là baninga musu pas c'était batu musu babande kala pe bazu ba titre na album moté mais Yaya a 8 titres. Écoute, où me libona zo titre normalement je devais prendre ça depuis mais pour la rendre maman chacun à son tour chez le coiffeur. Moi je n'ai jamais vu un coiffeur qui prend 2 titres à la fois pour dire que je suis professionnel c'est l'un après l'autre. Donc tant on ngande yango monte tant on pina yango on tient Nzembo. Bon les gars ils batana ba on ne peut pas rien attendre et puis na papa chéri on a mdazo rien na ndenge na ye. Ba mayo bope bayali bangwangi pe bayali bambiaka baline ba Rio de Janeiro tozana bango mbiaka ozongo na mbiaka o tozana ba mayo bonde ba finanga ki benz tozana bango ba mayo bonde te moi je te parlais de bango na zana bango papa non ba mayo bope bazali bambiaka pe bazali ba jiki benz ba ko makaka ba de tenso ke na dollar o ka bikoro pe ali tanga ko mona ba te bo bambiaka tangi ba ko na tangelo bambiaka na bango o ya saki na ne ite na yebi na ite ba mayo bonde ba ke oh papa bisoto jali na papa chéri. Et on ferait le tour du monde avec. Mais bon, on peut demander que bateau jali. Ah mais papa, on comprend tu affaire les habits c'est qui quitty. Nzela barre, alors qu'ils arrivent à quitter mais équipage je ne pense pas qu'il y a quitter équipage même à bord, à zone sur na bord, mission de équipage. Voilà. Mission de équipage na habite to souffler sur moi que tu bi que to za nzamba ba vocal na habite to souffler sur moi que na moi le mot bu ça là. Bateau là na biso bien. Locataire aboti mwana elongia bailleur na ye selon Boulabina Damazule malongwa na paloyo et bongo boya petit frère Yann anga bakosela ngai zemie nga Zule mababa mbela ngai mwana ye mwana ngo mobimba tata lopangwe ata fasa Yann mwana zwate ate longia Rio mwana komate ata obe mandwa kila mwana zwate me ake kozwa libandi atata lopangwe ekoma kakarando bakangi ba ujana me babosana ba bebe check c'est pas pareil to komi ko chiter pendant vers la fin président est-ce que Yaya est-ce que c'est bisoté président JB Mpiana rozonga quand précisément bon affaire wana normalement o yaza au courant ozonga quand est-ce que chef d'orchestre c'est Sege Maniata que je salue mais ngana na idée nenga na ebelifia ko malobi lobi a komi na kati ya kini donc on est là à bras ouverts tous la na boss na biso pepele tous la na boss a koma kala mingi te mais que
la surprise des années, il n'y a pas un album, la surprise des années. Surprise des années, il y a ensemble un concert, on a un concert de $200. À éviter les gars, il y a moyen de 50 bakotate, à 200. On a 200 plein carré. Ce n'est pas bien, il y a 100. Il y a caca. Bisous tout ça, bisous pas serviteur naïe. Attends le bien on met sur place ni to beta kaka. Ba voyage pesé belé mon attend pour y a qui ko arracher na ba contrat. Les roya va surprise ya. Na obi déjà ba ninga no bando to ba kal ba kenda voyage o kenda tu si voyage tout. Non papa ba on ba tsenga ba kal, c'est JB qui décide. Yo tchanga kal. Ya le faut o kanga singa na mongo na ngai. Kal ne kanga ba singa lo wa dumar ba kanga ngwande reçu. Possibilité vraiment kal uti wapi. Ils sont fatigués, balobi balongwe na bango, balongwe pe na bango. Mais ko kinete ko banda ocha bakal. Ngaso chinga kali comme escalier. Vrai faux. Surtout na bango ba longwa na ba bazali. Zule maka social. Donc hier soyez na kana ye et ratate pe simbate. Bon, je me fais pas la tête. Mais expliquer bino ba kombo mona o mérite. Moni na musala so bazo baptiser ba kombo et là si ba mérite na. Mais so kotaka na Claude Ti ovandaka bo. Tonton Claude aza donc yeba ko ça na rien. Faut soit pendant baptême à combo comprendre pendant que Yaya Mbiaka Kukuta Mokonzi Abis encore et c'est comme la mi comme moi. Voilà. Vrai ou faux qui c'est la musique? Oh papa, mais on a deux chemins devant nous. Sur Hollandi courte joie, au monde on a des marches courtes de la Sugaga. Sur Hollandi pays abisso marche longue dans la latine en marche longue. Il y a un bisou dans la bisou. Né grandi famille catholique, deux fois té. Suga baki sinzambe. Yo la nanzami. Donc comment il a parlé jour à prier. On a prié après on a prié si mon côté va faire na. Donc ça mes premières des choses. Voilà quoi. Mais est-ce que c'est peut téléspectateur au Bolando ba c'est peut rapper ba mon rapper bino pe bui. Ou beti ton so mwanze mo gospel et celle ba mo bien ti mwanza. Ngamo ko gospel ngamo zule manasala kana ya banzambe. O na grossiste na kota marché ba de. Vous tous les habitants de ce monde, entrons dans la porte avec des louanges, célébrez-les, glorifiez-les en disant Alléluia, Amen. Check, c'est pas pareil. Interprétation. Oh, il y a interprétation. Eh, BTP interprétation. Bangi, wazina bindi walanze mabatu. Te wana da yo mo BTP interprétation. Il y a mdunyosa. Moïse Mbi. C'est bon, wana na ebina nte na ko beta moko ya bonzambe ka po o comprendre quand même yene bango. Mawana ngai abilamba te o mawana ngai bozwi pete welobi nani bonne compréhension maman eza nango mais voilà quoi voilà je te dis quoi arrêter à mission ngoko kende au passage na muta makambo wana vraiment to son rond ne ferme pas un trou carré voilà vraiment to comme penda cogiter vers la fin habiter un mot par rapport à la conversation avec ça mukola lelo. Moi, question, mon bandé au Satan dans un autre tunité. Pour nous rendre à l'inga bateau, talingaï, bateau bamondi le monde entier, bateau de partout. Mais bon, ce boutique a bien sauté. Veut dire qu'on soutenir l'artiste, c'est ça qui a atteint beaucoup de ça. Il faut pas s'en rappeler l'art. Physiquement, on contribue à mon conseil. Spirituellement pe nanzela ba lo sambo ko lubele langai neti moko proposer nga ngotika no musique wana to sela nza menga okotika baba mo makanisi nga mais na sela na ndambo na lona kina mokili wana après na komela nga nzambe neti mona ba frère na biso bato maloko fe bongo na bongo voilà quoi. Eza na mutu moko akomaki on pe na ba commentaire à émission to sala na wa lurenga pe na privé alobi ke tuna yaya to nga to sa initiative moko bo to tiele loro mo libende na mai. Siko le bani par rapport à réaction alors c'est pas la idée wana to idée wana ndenge libende na mai nini voiture pesa mabete ya makanisi na bango que sa volonté soit faite netinga déjà l'album on peut na zo libende par rapport à boss na ngai donc l'album sort le matin à midi tu viens prendre ta belle caisse voilà quoi. Wow. Donc ceux qui balle de match 1000 le ba midi na ngonga na masolo carré caisse pena ya caisse. Vas-y ma tête à toi président Nzembo c'est mon cash $10,000 et puis j'ai remis ça à mon boss et puis on le lot c'est clair quand il faut comprendre que mon boss gère moi avec cet argent et puis achetez-moi une caisse environ 6,000 le 4,000 vous me le gardez. Ya te wa ba ba secret on va vivre ça là quota le gros quota zo ba vérifier. C'est bien ouais ça rio BCBG TV. Ça Anastela madame Fraser RDC avec Maria. Collègue na Rio de Janeiro et Mambo que Zulema a sa belle caisse chez Binadama bien vraiment couvert. Wow. Donc ça sort le matin à midi, moi je récupère. Plein de carburant, tu roules, tu roules là, c'est tout. Voilà quoi. Voilà, moi, bah, salutation à Baro, bah, soutenir Rayo.
Ah, bah salutation na batu ngai vraiment Obin Mandouakila oya tilingai carton bilamba mobimbezo ya na lobeli kutu date te Obin Mandouakila le chef du village na Saint-Étienne. La Bossanité Serge Tambe l'international na kati ya Suisse. Sans oublier Mira Ikete manager. Mira Ikete moi Sinzambe aleki ngulu na lengi nantaba tala degré. Bambote yango wana o nazangi kotanga komona bino na linga bino tout vraiment. Mto na ngobo kila ngai kaka na acapella. Anastela Madame Fraser. Anastela Madame Fraser o. Na leli ope ya tro Anastela manifestez-vous. Na Bossanité Anastela Madame la fraîcheur. Na Bossanité petit frère propre Chico Ferré la main d'or na kata Brazzaville kata na ba ministre Suki petit wana vraiment ya yo yango wana check. Ya yango wana mon vieux Louison Mbata na kata South Africa second shop Guijou Maela. Guijou Maela. Bon chic bon gens sans oublier c'est pequeño tati wabela wasim makamabina dama na kata mikili Roger le combattant ML l'empreinte digitale ba ona bosani pe na lingaka Dada Kanda na Cape Town bambote na yango wana check Louison Mbata ainsi de suite merci check. Merci beaucoup donc comme il est vers la fin émission na biso mokola lelo donc merci na bino obo s'abonner na chaîne na biso. Merci pour beaucoup de Rosara jamais décidé donc normalement on a déjà Anastela Madame Fraser Bobby RDC International Ave Maria donc beau s'abonner et belé la chaîne wana et puis beau s'abonner la chaîne Oyo Rio BCBG TV beau s'abonner donc beaucoup ça jamais décidé pour vous aura toujours ba information à temps mort au temps réel donc tant que il y a nazawana botika jamais vous a décidé ba question na bino tinda on ba commentaire quand des beaucoup marana na tanga kango to tanga ba ingénieur na bino totanga nyonso ya mabe ya malamu to sepelaka nango po pesa biso makasi ya encourager ko kende sur liboso. Kevin Makengo manager je dis que derrière la caméra ba salutation na yango yo na bossa npe bongote RVS Ricky vidéo solution mon vieux na bossa nyo pété donc bosé belé bozo landanga partout dans le monde. Quant à moi je vous dis merci et au revoir au prochain numéro bisous bye.